Eve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che regno? Eddie mon cher. Mutualité Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bana Saint-Paul et papa, Ofleur, Okunga. Biso Bana Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Bondeko, Tolingi Esengo. Tosengili sanga Boboto Ondeko Esengo Bandeko balandi radio lisanga to zana bino susu na poko ya mukolo mwalelo mukolo mwa mardi 9 octobre 2012 tukutana na bino na ndenge ya bomisa mpoto kabana bino ngongo ya mutuya ndenge tosaka na radio lisanga chaque mardi na jeudi de 19h à 20h tukabaka na bino ngongoyo oza bino sukitenge radio lisanga esalemi na fondation lisanga point de soutien congolais solo toko emettre à partir ngomba Amsterdam na FM ba kolanda biso ba poste na bango ya FM à partir ngomba Amsterdam pe na nzinga totonde bilongonia mingi pe ba susu esika nyonso ba dwami na nzela ya we nde baibi kolanda biso toko tonda bino pe botondi mingi eza ba kolanda biso sikon direct to ba kota kana nzela ya we po balanda biso na sima to pesi bino pe mbote mingi esika nyonso o bo dwami to ko sala kandenge ya bomesano to kabana bino maima solo to zali na ngo ya kokabola nde to ko sama so na be na keba po mokomo lelo eloko to ko yebisa bino na likanisi po to eba komema makamu susu mazala kanantina te soki o pesi yango attention nde mazwi tina soki to biboye ina pamba te po to ebi biso banso ete makambo mingi makoleka na mokili na masusu oyo ina ngona ntina te kasi makozwa kantina na tango oyo bato bafandeli kolobelaka yango mingi nde yango biso saka kotalaka mai na ntina kokabola yango na bino ezala na bolai misusu pe esengeli ezali be na bokuse po ndenge balobaka eza malamu koyeba kotia makambo na bozindo nango ndenge ezaleli oyo wapi kokani na wapi o wapi keseni na wapi wapeleki moninga na molai wapeleki moninga na monene nyonso wana esengeli pe toyebaka kosala nde yango toyaka na masolo boye totalaka ndenge nini tokabango na bino pe to tikaka boto na moto azala na ya ye liberté ya kokanisa koloba pe kosala na ndenge oye asepeli kasi te na lolenge oyo eko mema mbeba mabe na kati na communauté congolaise to na kati na République démocratique du Congo pona baibai na mboka nde yango totelemelaka mabe manso oyo bato babimisaka yango lolenge wana na baibanso baimboka po esala ete bato oyo bakokweyaka na bambeba ba oyo bakokweyaka na maboko ya bato mabe baisu na moye ya komilobela te biso na tango toina no boye
tokoka kolobela bango po toyebi te mokolo ekokpela yo to ngai ekozala esi ekpei nde tokoyeba ete ekpeli yo to ngai tokozala susu na makoki te ya koloba na bopolele boye makambo oyo tokomona yango tolobelaka basusu atako bazali biso te kasi na kibomoto toali bato baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te tungulu mudia ndambo. Rest in peace. Nde na maloba oyo tofungoli masolo toza nango na pokwa ya lelo mpona totalisa bino maye tomonaki tokabana na bino ndenge ekoleka na mboka République démocratique du Congo na bokuse maye to koyoka mpe tokomona to koyebisa bino ete kuna na mboka République démocratique du Congo ezali na tension oyo esili komata mpe makasi na kati na mboka mpona ye matali bato bakomona ete bakokamba lolenge kani bango bazali kokendelela makambo kozwa mibeko oyo ekotia bato bakoka kozala na kimia te. Soki tolobi boye ezali mpona mibeko oyo bauti kozwa mpona Kasai Oriental. Kuna na Kasai Oriental basili kotinda renforcement makasi na basoldat kuna po ete bapekisa bato bazala na liberté ya ba mouvement na bango pe liberté ya ko se regrouper. Yango memi tension makasi kuna na mboka Mbujimai nde bakolobete yango ezali na suite ya mot d'ordre ya ville morte oyo UDPS auti kobwaka kuna. Kasi toyebi ete na liboso nango deja ezali na bakomwa loko ete bakokamba mboka na mibeko na bango oyo bapesaki wana nde tote koyebisa bino esi esalaki ete population bazala na ndenge ya keba bakomaki komimona pe kobanga lolenge kani bajola bango ba mesure kuna makasi bongo pamba te toyoki na bakomimona bakambi kuna bazali bakobanga eloko moko oyo ekoki koya kosalama ete population atelema contre pouvoir na bango na kati na mikolo oyo bakoluka kosalisa 14e sommet ya francophonie kuna na mboka Kinshasa. Nde yokami boye pe bato mingi basili kososola ndenge bayeba komimona bakambi kuna badwi mokano oyo ya solo bamiyebi bango moko ete kibokonzi na bango ezali be likambo na ntango soki peple pe atelemi akoki na ye mpe kotelema yango bango moko pe bakomona makambo bango ekoki pe koleka lolenge boye. Nde tokotala na kote na population likambo nini likoki kosalema kuna tokoyebisa bino mingi te pamba te na maso misusu pe koloba yango nano te na ntango oyo nano topusani kuna te kasi tokoloba beboye oyo ezali na peuple mpona aluka kotalisa mabe oyo azali komona na bayeba kokamba ye
bango bamoni ete francophonie nde ezali eloko na bango ya kitoko soki bakanisaki ete kofandisa bokonzi na bango. Peuple mpe soki ayebi ndenge nini ye akoki kotelemisa mpe kolalisa bokonzi nango na double pate, yango wana mpe makambo makoki koya na lolenge oyo bakomona ete basalela yango mpona koluka ete bato banso bayeba mokili mobimba bazala témoin na agression ya makasi oyo bakanambiste basalaka na population congolaise. Nakoloba likambo na agression makasi ya bakanambiste ya population congolaise, tokoyebisa bino mpe ete likambo na guerre na este boyebi yango ezali yango kokoba be kokoba na M23 oyo eza version ya sika ya rebellion ezali kuna, ezali likambo na Kagame pe Kanambe ndenge bazali kosalisa bitumba wana po toyebisa bino awa tokozongela na bozindo te kotalisa bino ete imposteur oyo azali na pouvoir kuna mboka République démocratique du Congo, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azali impliqué na mobimba na ye na guerre na este kuna boyebi yango ete asalaka na ye effort moko te ya koluka kosisa bitumba wana. Na kote na ye asalaka baalliance na grand criminel ya guerre ya este kuna baoyo bazali na soutien ya Rwanda lokola ye, kasi basusu nyonso oyo basali mwa barebellion na bango kuna mpe toyebi ete nzela na bango ya CPI esefungwa monene mpe ntango bakotaka baporte na bango ekangamaka nsima na bango. Kasi baoyo ya ye atako basengi bango lokola Bosco Tangata, ye moko azo koprotege bango na mboka République démocratique du Congo lokola mpe kunda batware kuna na Rwanda ya bango mpe ndeko Kagame ako protege. Yango esengeli ete peuple congolais ayeba esika nini akotia limite na ye na koluka kotalisa na bopolele ete moto azali moto ayaka na mokili akendeke na ye mpe kasi bakitani baye esengeli ete bakuta oyo moto na bango asalaki ya malonga po ete bango bazala na bomoi ya maamo koleka moto na bango oyo ayaki liboso. Nde yango to koloba boye na likanisi na bayebanso bazali na courage ya koloba mpe kosala na ntina ya nkite ekolo po ete makambo manso makende liboso. Balandi ya Radio Lisanga ndenge toyebisi bino boye wana toko pusana lisusu po toyebisa bino ete tokweyaki na nsango moko akokamwa komona ete kuna na mboka Katanga ezali na train oyo ya SNCC oyo ezalaka kala SNCZ bloqué na Zamba pona train wana ezali déraillé, ezali na environ 100 passagers na kati nango oyo bazali na train kambelembele kuna balongwaki na mboka Kindu na direction ya Lubumbashi. Esi esali mikolo koleka jomi nano bakomi na destination te. Bo komona bino moko tokesema na Radio Lisanga ndenge nini makambo makoleka mboka République démocratique du Congo na attention oyo esengeleki etiama na makambo na esika oyo esengeleki etiama ekotiama te lokola na likambo na train oyo, kasi bato bakokibaka na lombango kokende kosala likambo ya prestige oyo bamoni ete basala oyo likambo ya prestige tokotanga yango francophonie.
yango eza nango kaka likambo na prestige epe ezali na honneur nyonso tu ya kolo culture na yango, c'est-à-dire France français nde esengeleki koyeba lolenge kani ya kosala mpona se positionner na ndenge longo bani na makambo ya mboka République démocratique du Congo, na kati na République démocratique du Congo epe na libanda. Tokoyebisa bino boye mpona totala na ndenge nini makambo yango makosalema na maimatali mboka République démocratique du Congo. Ndenge tolobaki tokoloba na lolenge oyo tokolobela wana po tolingi te topesa motuya makasi na makambo oyo ezali nango na motuya ya makasi te. Toyebi yango ete na mboka Afrika kuna ba election presque nyonso esalemaka eza nango ya mabe, atako na bamboko tofandi pe bakangaka pe ba fraude, kasi bomonaka bino moko ndenge elekaka. Ba election na bango ezali quand même ko assurer alternance ya pouvoir. Ata na mboka États-Unis, Bush oya mwana afraudaki pe na ba election yebani mwana batikaki afandi. Constitution na bango ezali ko assurer fin ya règne ya mutu oyo afandi na poste ya présidence de la République. Epe ezalaki yete moto akokaki kobongola yango. Kasi na mboka République démocratique du Congo tomonaki ndenge elekaki na kobongolaka na lombango 2 tours na tour moko pe bobangi ezali eya kobongbama lisusu 2 fois 5 na éternité wana mpona mandat présidentiel. Yango bato batelemaki likambo na francophonie oyo kolakisa ete sengeleki te esalema lolenge wana, kasi boyebi yango belektio esalemaki année passée, bafraudeur bafandi na pouvoir na makasi te sikoyo, ezali francophonie nde kofandisa bango te, kasi ebongaki nde kokanisa francophonie po elongola bango. Nde lolenge wana ekanisamaki te, ekanisamaki mingi na bakongole, francophonie ekofandisa bango, bango basi bafandaki, bongaki kokanisa nde elongola bango, koyokisa bango soni na miso na bapaya na bango. Nde eloko penza esengeleki kokanisa kosala nango mosala banda kala nyonso wana. Kasi ndenge balobaka na monoko ya ba francophone yango, il n'est jamais trop tard. Tokotala misala miko salema na peuple congolais na poso oyo ndenge mikoleka po totala jusqu'au détermination ya bato pe na tina na likambo lizangi tina lokola francophonie ekoki kozala. Tolobi boye eza ba président presque nyonso ya Afrique bazokota kuna bazofraude na élection francophone ou pas. Eza na Angola dernièrement élection esalami awa boye na Ottawa toyebi fraude esalami kuna eza kuti na opposition oyo balobi ete kala te ndenge banonsaki na début kaka penza ya sanzo toloba na fin ya sanzo eleki bakoya na ba preuve oyo ekolakisa ke président ya Francisco dos Santos na bato baye basali ba fraude minene. Ezali mpasi po kutana na oyo kotombola mosapi po aloba ete ye aza na bobangi kote wana te. Nde yango bokomona mingi na bango baza na bango na monoko te ya kolobela makambo ya bosembo na Afrika. Mingi te bazali na monoko ya kolobela makambo ya bosembo na Afrika. Po soki balingi batalisa ba chemise na bango ya pembe nyonso eza na batache.
ya Hippolyte kana mbekutu esi eyinda tellement eza sous tâche te me koma salite yango wana esengeli toyeba ete toali na bato oyo tokotia elikia na bango te bakende baconférence bakobima conférence moko bakoti mosusu te sikoyo ata likambo balobaki ya force neutre soi-disant na frontière ya Rwanda na République démocratique du Congo bazokota conférence moko babimi bakoti mosusu nano bakoki te bakata lolenge kani pe moko nini bakotia yango kozela na basusu bakosala eloko oyo yo wali nango na mposa te yango wana to ye koyebisa bino lisusu na lisolo na mpoko ya lelo na bokuse ete toluka to simba destin na biso toluka kokumba yango na ndenge longo bani boyebi moto oyo azali artiste tango tokoloba na moto azali artiste toujours penser na moto asalaka peinture na likanisi oyo ndenge ye na kopesa longoni ya mbala moko na Shadrach Mukalenga pamba te ye moto atiaki foto ya artiste na biso monene azalaki penza en pleine action ye kombo na ye Pati Chindele nde lakisi penza ete artiste na tango aza na inspiration ya peinture oyo ya kosala na ntango oyo afandisi yango nano te na tableau po emona na bato bamona yango akoki kobeta lisolo nango kasi bato bakosezir yango malamu te po ekoki kozala mélange ya bacouleur ebele na basymbole ebele oyo soki nano afandisi yango ndenge toti koloba na tableau te na toit moko boye te akoko beta lisolo nango ta mosusu mpe akokosisa lisolo nango te po basusu basalaka na kati inspiration ezali koya ti eye kosila nde esengeli toyeba ete tozala lokola baartiste ya ndenge wana totika makambo na biso kaka na masolo te pamba te koyebana te eloko nini biso tolingaki esalema to kobaka na mosala tokobaka na mosala yango nde ezali likambo oyo esengeli mpenza na biso banso totia yango na moto na biso po ete tosalelaka yango lolenge wana tobosana te mosala nde efandisa makanisi ma biso c'est-à-dire baaction linga biso to ina biso kasi na katikati eza te oyo eza mpona babungi na kati ya libulu oyo bozako benge eglise ekundama lukutana bino ezako bebisa bana bozakoluka nzambe te bozakoluka falanga kokosa bamamo bazanga koyeba baleka basi mawa mingi kasili kokosama na kombo ya Jésus basterabeleli yozobo mipesi lokutana monoko bino nyonso bolingi paradis kasi moko tali kokufa bakoko baloba nzambe ya mpungu bino bolobeza bikeko ya masumu ngana lobi bible yakana fembu na tango abumbu boboseni yango lisusu bakabela biso Yesu mpona kanga biso misu bango bayibaka na kombo ya mokristo babosa na lokumu bakufa na soni
yamba bokoko na yo zingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo ndimi yangindisa asialopaki ya ngonga na zongeli makompa na bino ya lokuta ekundama bozo kosa bato bozo mela bato bozo kosela bana ete bazalaki ndoki bazokoma bashege mpona lokuta na bino bozobosana ete bango ndekomo ya lobi lelo tonsembi lelo tosengi na bakonzi ya mboka po esi eleki botala likambo ya bapasta balekisi bakoma kosala makelemba na mito ya banzimi tata mama aleki mpe kulutu kongola miso nzela wana etonda mabulu mpe molili mwinda ya bomo ezalaka te suka ya mokili eza ntango tozongaka mabele baya na biblia mpona koyiba mpe kokamba biso yo na bozobozio konbomoi na yo babosa na lokumu bakufa na soni yamba bokoko na yo zingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo ndimi yangi nasakulela ozomona maya misuteza na motema oyo eza mongongo bankaba koyemba baboti bakomema biso na kobeba nayebi te mpona nini boboyi oyo ya biso moko pekisi oyo ya biso moko oche ya mondele liboso ozanga bomoto lokumu nyonso ekundama na bawei neti tata lumumba azako mituna ndimbo oyo wuti wapi ekosuka wapi tumbe eza makasi mbwa azokanisa koloba na mwana francais eza mayele ye wana yokelengi kolia fufu na fouchette kamata pesa mwana preno européen oyo oza kobenga leno chrétien mpona ngai ezali gato poisonné soko oyebaki te sikoyo oyebi kasi osepeli no na yango ona petit babosa na lokumu bakufa na soni yamba bokoko na yo zingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo ndimi yangindi eza pasi bandeko na nga ndele wana beta biso filmu oyo akata biso maboko oyo afingaka biso toza banyama kaka kombwa mundele wana yango tozopesa ngo na bana na biso oza bato to bambwa botala elongi ya jésus obotie na bamira ndako na bino langi na ye kokani na yo langi elingo olakisa kule ya moto landango yebaka ngo mpe ndenge boyoki wana mpenza esengeli toyeba kaka ndenge boyoki nde balobi wana ka moto ayi kobeta fimbo ye nde moto oyo oyi kopesa nyonso ya malamu ya bomoto bwa yo opesi epa na ye na kombo na mobimba bwa yo opesi epa na ye nde kibombwa yango wana ndenge toyesaki bino mpe liboso awa sikoyo mpe toyoki lisusu ye François Hollande président ya France ye akoloba ete situation na République démocratique du Congo ezali tout à fait inacceptable sur les plans des droits de la démocratie. Wana akoki na ekoloba kasi koloba ndenge tota ekoloba liboso po alobi yango kalate ndenge tota ekoloba liboso tokoloba lisusu ete yango ezali likambo kaka ya maloba te tolingi tomona moto nyonso mpe akoloba pona mboka République démocratique du Congo tumona nde misala kasi biso tokotia likia na biso na ete po ye akoki mpe kosala ya ye publicité ya malamu makasi boye pona aluka koatire sympathie ya bakongolais na ntango ya yebi te azali kokende kuna na mboka Kinshasa pona francophonie aganye Paris na ye azonga babetela ye maboko et situation na mboka République démocratique du Congo ko ba bendenge wana ya yebaki deja likambo ezali boye akokaki kosala mpe badéclaration na yo banda kala matike kosala yango te tokebe tola apongi te kotala ye mpona komona eloko nini ye akosala mpona peuple congolais esengeli peuple congolais moko atelema mpe oyo ezangi te bapression oyo bato bati mpe na bobangi bwa ye ya komona ete soki asili mpe
koloba eloko te ekozala mpe kaka mabe mpo na ye. Donc elikambo ya kotalaka intere ezali ya nani oyo ye azali kosalela wana ezali mpenza likambo na oyo etali be moko wana. Yoki mpe mpenza na ntango ye alobi boye bato mpe na mboka mpe démocratique du Congo bamoni bakambi bango mpe bakowangana balobi ete likambo François Hollande jugement na ye eza kose correspondre te na réalité moko kuna na mboka mpe démocratique du Congo. Boyebi Tchakou national Lambert Mende ye alobi na Agence France Presse ete tant interrogé qui a lobby, c'est au peuple congolais, donc je cite, c'est au peuple congolais d'accepter ou de ne pas accepter une situation au Congo. Fin de citation. Donc, boyo kibino moko. Ce qui boyo ka kite na zozongela maloba oyo Lambert Mende a lobby, tant azaki interrogé na Agence France Presse, je cite, c'est au peuple congolais d'accepter ou de ne pas accepter une situation au Congo. Fin de citation. Donc, n'attend le peuple rejeter situation T, c'est-à-dire accepter. Apesi responsabilité, pouvoir, règne, nyonso na peuple congolais. Alobité na autorité congolaise, bako juger, alobi justice te, alobi président de la République, alokutate. Atangi kombo na ngai Yesu kitengete awa nga naza kosola bino poko kake biso tolobaka so tolobaka na mpamba te tolobaka poto talisa peuple ezali ye nde azali kolo makambo nyonso sikoyo peuple alakisaka accepter situation te totala bango balakisa violence na bango wana ebimasiko polele pona bazwa contradiction tozomona déjà na Kasai kuna na Kasai oriental ndenge eza kokende peuple aza ko accepter te situation mais bango bazo sala nini bazali ko créer ba tension inutile bazali ko sala ba pression kuna soki bazali ko banga boyebi moto nini oyo aina makanisi na ngana bino kuna oyo si alobaki ete il faut que ça ait un pouvoir pour le respect. Il y a urne. Penza to ebite soki nani akoza sympathie na bango kaka o nyonso azali moyibi na bango nyonso. Penza bango nde baza kutu ba miyibi te parce ba leki miyibi bango baza ba collabo po eza na pouvoir étranger nde to bana libandela na tina guerre na est ou ezosa makam nyonso wana o bato na tango bako collaborer na pouvoir ndenge wana na ebite soki bakoza na esika o bakozwa excuse na makambo ndenge ezali koleka wana toyebisaka bino boye toko kabolaka na bino makambo na ndenge ezaleli na batina nango nyonso oyo ndenge tokomonela na bozindo nango na ndenge ezaleli na motuya ya makambo ndenge ezali toko kende na lombango po toyebisa bino te mpasi na mboka République démocratique du Congo edu kaka bato te na guerre na est ndenge ezosalema mpasi edu mpe na banyama ezali na banyama oyo bakonyokwama lokwa bagorille na parc ya Virunga ezali na belefant oyo ezali konyokwama pase bazali kokanga bazali koboma bazali koteka bango pembe ya nzoko ezali kotekama à l'étranger. Donc, natang bamoni ete ezali mwa mpasi na ba minere, na ba diamant et autres pour na baluka ko trafiquer yango tamsu pour na ba contrôle. Bazo sala nde na ba nyama makasi pour na ko luka kaka kozwa lomea na ba rebelle oyo ba ko soutenir bango kuna na Est République démocratique du Congo
toyebi yango ete ezali likambo na mpasi pe mawa po yango ezali destruction mobimba oyo ezali kosalema ya mboka République démocratique du Congo na guerre oyo ezali kosalema kuna o bato banso bazali kozela bamona suka na yango et pourtant esengeleki koluka nde kosukisa yango sika oyo. Ba ndeko radio Lisanga tozaka bino beboye pamba te tosolaka pe tokosola masoma kosola makozalaka kaka na ntango toyina bomoi po masolo mpenza ya kobeteza kebele likambo na situation ya guerre na mboka République démocratique du Congo eza priorité po na biso po bato bazali kokufa kuna ebele yango wana to yebi ete yango ezali priorité po na biso komonaka bato basi bakufi plus de 8 millions soki totali ba publicité esamaka na mokili ba campagne minene ya bato mosusu bakufi na ba génocide eza pona kokitisa yango te kasi totali na nombre na atrocité tokomona pe oyo ezosama ya mboka République démocratique du Congo na boyebi nyonso ya bato pe bayeba kosala yango bakomonana baza koyamba bango lokwa bakonzi ya malonga babeti bankochi na bacravate bapesi bango pe bonheur lokumu mokili eza kolakisa ete ezali koyekola te na bagénocide oyo esalama liboso po ezali ebe bato oyo soi-disant bazo mibimisa bavictime ya bagénocide ya kala nde baza impliqué na génocide na République démocratique du Congo. Tokotanga bayuda bazali na États-Unis kuna na entreprise na bango ya exploitation ya ba minerai kuna na est République démocratique du Congo baza ko soutenir Kagame ndenge bakosaki kolobete bango baza bakitani na bayuda nde bapesa bango soutien pour génocide pe ya bango ya batutsi nde sikoyo peuple congolais asala bango nini na kati wana oyo ye sikoyo baya kufutisa ye eloko moko pete kaka koyiba nde ba matière première bomoni mokili mobimba eloko nini eza ko intéresser bango zala makasi zala rusé moyibi wana nde bafandisio na mesa lokola moto baza kosola na yo yango wana esengeli biso tokolobela kaka likambo eza likambo ya bomoi na bato oyo tokoki kolekisa te totia priorité ya eloko mosusu oyo eza likambo na priorité tokobandaka kolobelaka yango na likambo na culture na biso eza likambo nene pamba te na ntango baboma culture wana yango nde eboma biso toyebi te esika nini esengeli totia lokolo eloko nini esengeli tosimba po toyika mpiko po tokoka kobundisa mabe oyo nyonso ekota libanda po ya kobundisa biso nde biso tokolobela bayibanso bazali kokufaka na mboka République démocratique du Congo to libanda na ntina na République démocratique du Congo po basusu pe bakokimaka bitumba wana bazokende bazokutanaka na bamaladi na baliwa libanda na ndenge baza déplacé baza lisusu na environnement na bango te bake kokweya na bacondition moko na mabe oyo ezobelisa bango bazokufa wana kutu bato baza koyeba te bazotanga bango lisusu te yango biso tokolobelaka kaka penza na priorité makasi bayebanso bako kufaka na tina na guerre na République démocratique du Congo. Ekoboma baluba nalobaki eloko te po naza moluba te. Baye koboma ba Congo nalobaki eloko te po naza mokongo te. Baye koboma ba Swahili nalobaki eloko te po naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te po naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Somo tuna mboka kitoko mboka na bisa kitoko oleka mboka poto tuyenda kizili pona ni okuwana biso zali mabe isa mabe
ababomi 5 millions de Congolais. Monde entier fanda kaka nie kimia ata sosa ngoko ça na propriétaire Congolais baso ko mayiti lelo basi ko violer bango bana mikie 3 ans baso ko violer bango ça n'est pas normal na Congo ya biso wana ko baso ko gouverner et ça n'est ko babenga nini ira ya awa c'est comme si l'Ira de la Grande-Bretagne gouvernait le Congo ou gouvernait la Grande-Bretagne. Ira azali interdit à gouverner la Grande-Bretagne. Ira ya Congo a gouverner Congo. Et kaka le bango kaka oyo bazoko koloba ira ezali mabe to eteya eza mabe kaka bango balingi ira eteya et gouverner Congo na biso. C'est un peu ça pour faire comprendre les choses. Donc complot international ezali bana Congo bola la té. Alors tout babo ezali risque pour la vie nangai. Mais pendant Congo, j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Balandi radio lisanga to sakukoba na bino tina ngonga 20h nde ekozala tango yo biso na bino tokokoba na makanisi poto kabwana te penza kasi na ndenge na musuni goyebi yango ete 20h soki ebeti nde memeke biso na bo kabwani. Nengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Denge ya kombato Nengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Denge ya kombato Bakoloba ndenge ya kombato Dengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotila Naboma pena matadi Nakoti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga mboya pasa Kati Angola Kota na Gabon Bandimi bakombato Ndengo yo tokobola Lamba la mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Lamba la mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Na Porto tina Bruxelles Anvers tina Liège Kitana na Paris Italie, Espagne na Portugal Filomese bana Gaza Bandimi bakombato Banani bakodute Nandema ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Germany tina Angleterre Canada tina USA Kitangambo ya Brazil Bandimi bakombato Bilombese bakubana Bandimi bakombato Banani bakodute Nandema ya kombato Lengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola
Barandradio Lisanga solo et que vive le Congo libre. Toko Yebisabino était Sengeli Penza. To zala inspiré na maloba Penza ya malunga. Toko zanga teko Yebisabino était SD Malaika son divers. Aimba loembo naye aloba petit mais. Waiza pona boyeba. Boko kita msuko kanisa groupe ya bato moko boye bima et sa démonstration makasi bobe c'est un petit groupe mais boye bité ekoki kozala penza ya kolenda makasi pe omoni sali makambo nango pe ndenge balabaka mwana moke abeta kambonda bakolo pe babina kaste malaika son divers ya solo yo ebi culture na biso babantu na loembo pe bate ya kabato bapesa bato ndenge nini bakota msuza kebeli loba moko ka ndem teza na kati wano isa kwa nguba fueba na tamu isa na poso to bitabe ndenge ni yokolia yango moto yo aibi na ete po moni manga bato kape balia ka mpe na poso ndenge wana kasi tondolo so bapesi yo okolia yango ndenge wana li dame bokokodwa mpe bongo sukolo jole na poso soki po oyebi tondolo te yo monaki bapesa ko li dame olia ki bon bapesi tondolo pe osukoli odame yango na poso ndio koma makamna SD Malaika son divers totondio botondi na ndenge pe baka kotamsa biso culture po bato pe badzwaka mwa moke masese msusu yo ekoki koza pe malamu pona bango. Ça c'est les Faki Musica SD son divers. Aimer élégance n'est pas la vis. Serge Lia qui est grand soliste. Ingamber Exona. Les Camerounais qui font la fierté de l'Afrique en Hollande, Emmanuel Koum, Michel Siani, Grand Café. Willy Ngenda, Arlette Ngenda, Washington. Alfred Ndakilipe, Jideka Dekor, Jise Songo, Guy Songo, Maître Bona, na Mama Kadi, Claudia la Burundaise, Judith Love, Landré Boutila, le Grand Bacala.
Animia, ingénieur à Mesa, from Ghana. Mes amis du Togo, Donné Éclos, Maître Action, Désiré, Angélique, Jean-Marie Osimé, Goya Tigi 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 Tigi, Blaise Ndongani, Didier Babana. Devos na Sylvie. Yeah, merci. Merci pe SD Malaika son divers na ndenge tibiso mwa sai penza na mwa malidi oyo eko komaka ya hiver na ndenge kupusana kata kodano hiver yango eyete kasi tosokomi kozwa penza bonjour nango na ndenge penza oyo ekolingela wana kasi tokoyika bempiko po biso toali baye balobelaka be bosembo totekwesa bino awa kune komi nginda Paris Kinshasa tension ebandi théâtre mosusu ebandi sikoyo théâtre de chez eux pona eza théâtre ya biso te bato kosala ezali ya bango tokotala ndenge nini bakogere situation na bango kasi peuple congolais tolobi François Hollande amata na ye atomboka aloba ayeba eloko nini ya kosala soki amoni ete aza na responsabilité ya kosala ete volonté ya peuple congolais à la respecter kasi peuple congolais yo moko nde yeba eloko nini oyo kosala pona oyo yo lingi oyo kibino moko mende le Tchakou national alobi eza peuple congolais moko nde akolinga to koboya situation oyo eza na mboka République démocratique du Congo. Donc peuple congolais yo moko lakisa olingi to oboyi situation oyo ezali na mboka République démocratique du Congo. Nde na tango yo boyi maamo penza o yeba ndenge pe Kanambe a koka kodwa message wana. Topesi bino botondi mingi pona bolanda bino radio lisanga poko elamo mokomwa jeudi tokozana bino susu de 19h à 20h. Message oyo bokoki kopesa na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na tango peuple congolais lakisi eke boyi situation mabeza na mboka yeba yango malamu. Aro Hippolyte Kanambe orari soki orari mbera yango yo Okatimini kundepe ya Zumel budi grosso modo na marka bisolongo Badimitri Mourandel kakomi peko parlementaire tropicana alors que barote bayaki dover comité plein de maladies osikala makundisite vimbi na jara saudi bakosovole ngando na système ekusa mekalansino pour ekoni babela kwakara. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que du sous-gens. Il n'y a pas de doyongo, chez nous aussi nous avons des taximens. Mais taximens il y a harari ya kumela kungulia toti la mutukawana na matate omona umotazi bokonzila ule famille na eba savule kumbele au carré moi c'était mai na compte ya loshito mais au contraire ndo epesi esange koti mobulu mwana na mwana bendelingo mitelengano ya le noiro abosani za makungu yango atikeli gambala etikele kaka Bakundu, Pelegete, Mandombe, Wabela Dio, Nouvelle Églita, Kangama na Fumu Kimbangu, rendez-vous na Kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants, rien ne sert de Kundabatoire, il faut partir chez des